Parenthèse oyo na fungola ki pona ko luka kolobela ba ingratitude o ezaka na milieu musical. Ingratitude o ezaka na ba musicien bazaka zaki du néant à un orchestre moboé président orchestre na zui abimisi a façonné et le basenini abalukeli président ya orchestre wana. Kofi na vie ya ba artiste musicien mususu ba leka na quartier latin ndelelo tozolobela bango te. Ndelelo tozotanga bakombola bango te. Tomona même époque ya ba papa Franco, ba papa Simaro tong bazalaka, ba papa Madilu système ezaka boyeke alongwe et pas papa Franco ake ko évoluer na ndenge na ye. En 15 jours ozo munoko na fungoli ya bandiko leka na émission na Caribou variété soki na variété samedi choc à la bandiko ba n'importe quoi na kombo papa Franco et tikala jamais ko salama. Merci beaucoup na abonnés fidèles tout la chaîne Oyo Obozaka wana tout le temps au four et au moulin pour nous soutenir biso à travers ba commentaires na bino, à travers ba vidéo na à travers ba partage na bino na ba vidéo na biso et ça ka vraiment bien et beaucoup plus ba commentaires na bino et ça ka biso vraiment bien. MJ télévision et côté partout bozali na ba chambre na bino na ba voiture na ba bureau pour nous informer bino ko memela bino o ezali quelques actualités musicales déjà côté Héritier Watanabe le 24 mai à se produire na Dôme de Paris et toujours na hippodrome de Vincennes Yangwana au Koffi Olomide Kobeta le 19 juillet à partir de 17h ba porte tout et kozala ouverte pour na mutu nyonso o alingi vraiment kokota parce que concert wana eza historique concert wana et kozala événementiel concert wana tokolobela ngo pe tokolobela kango y compris bana biso ba koko na biso ba bana toujours kolobela concert wana nde tolobela ba concert ya ba musicien mususu o batika biso donc Koffi Olomide akozala wana na bino le 19 juillet na hippodrome de Vincennes et les mêmes artistes Yohana P azali ko annoncer sortie officielle ya maxi single na ye God Intemporel ezali ba remix au Koffi vraiment a remixer ba chanson na ya kala na demande ya public na demande ya ba amoureux ya bonne musique ba singa ki ba bi Koffi Olomide musique na yo za kelengi sans musique na yo musique ya Congo mobulu parce que sans musique na to zo mona ba nzembo to ko yo kate ce moyen ezali au remixer les biso vraiment ba nzembo lokola ba kuku ba générique lokola ba loi yango ne sali ke ko faire ça nini a remixer à travers maxi single au God Intemporel au kalaté vraiment beaucoup zongo na ba plateforme et tout ya streaming et côté à Ranson donc à Ranson azali ko bonga mapona concert na ye ya concert na ye ya Couleur Café na Bruxelles Ranson na kozala wana et après wana les mêmes artistes azali ko envisager kobeta ING Arena et après ING Arena Ranson akobeta pe Adidas Arena Ranson ako se paye ça vraiment ba fanatique na ye et Jibem Piana le 10 mai ako se produit na théâtre du Gymnase na Paris. Voilà wana ezaki quelques actualités musicales on a bongisa ki pona bino. Voilà, wana ezeka ka quelques parenthèses oyo na fungola ki pona ko luka kolobela ba ingratitude o ezaka na milieu musical. Ingratitude o ezaka na ba musicien bazaka zaki du néant à un orchestre moboé président orchestre na zui abimisi a façonné et le basenini abalukeli président ya orchestre wana. Tozonga la ba actualité musicale na biso et côté à papa chéri Jibem Piana le 10 mai à se produire na théâtre du Gymnase na Paris concert OP et kozala somo concert oyo ba wengeman bazali déterminé ba fanatique à Jibem Piana ba li déterminé pour na koyoka bonne musique ya papa chéri à kozala vraiment na bino et Ranson Ngiama Mankanda après avoir visité ING Arena le 22 mars OP à kozala na Couleur Café na Bruxelles pour na ko ça toujours ba fan na ye parce que 2025 de katolobaki ba concert eza ebele ba production eza par-ci par-là na ba différentes villes ba musiciens na biso vraiment ba zui penza ba signé penza ba koti masolango bandimi vraiment ba beta ba concert na bango yango sentir rien yo musicien moko boye
oya koye na telo bandi kotia makelele soi-disant yonde oyebi trop boye yonde obetaka batu 12 non toza na besoin 12 te na musique toza na besoin nde ya mosala oyo elobaka nango ata Koffi Olomide koyeba mosala esalaka bien moko boye toza na besoin mosala musique na biso ekende liboso tozoboya kozongisa musique na biso nsima po à chaque fois tozokota bapo bamise bazokota bapolémique ezosani ezokitisa toujours bamise na biso mpe musique na bango ezozonga toujours nsima raison pour laquelle ngai so musicien azosala mosala kitoko nabetelaki toujours maboko tomona Héritier Watanabe tomona Ferregola bazalaki epa Weranson lelo baza su epa Weranson te mutu na mutu aza koévoluer na ndenge na ye mais en 15 jours Héritier Watanabe to pe Ferregola baleka na ba média to pe ba bureau na bango babanda kofinga Wera baba koba ba insanité na kombo ya Wera batikala kosala ngo te or lelo so tali ba artiste mususu o bazalaki na quartier na te pa Koffi balongwa batambolaka na kombo Koffi et puis so landeli ba artiste wana bien King Egande so landeli ba artiste wana bien au moins entourage na bango ezaka bato a Koffi kaka bato a Koffi quelque part sans on dirait sans Koffi bango bazana bango eloko moko te on dirait sans Koffi mokili ngaki pe eyeba bango te oui eza vraiment bongo ni tete Koffi na vie ya ba artiste musicien mususu baleka na quartier la te ndelelo tozolobela bango te ndelelo tozotanga bakombo la bango te. D'où il faut respect ezalaka. Tout le monde a même époque ba papa Franco, ba papa Simaro ton bazalaka, ba papa Madilu système, ezaka boeke alongwe et pas papa Franco. Ake ko évoluer na ndenge na ye. En 15 jours ozo munoko na fungoli ya bandiko leka na émission na Caribou variété ceux qui na variété samedi choc à la bandiko ba n'importe quoi na kombo papa Franco et tikala jamais ko salama. Mais lelo makambo wana ekomi fréquent ekomi tiko kota na ba vie privée ya ba artiste kofinga basi na bango kofinga ba na bango. Or tangu tozo sala bongo tozo finga bango tozo bosa na ke ba musicien na biso baza ba patrimoine national. Batloko ba Koffi Olomide au président Félix Tshisekedi a reconnaîtra et andima kopé ses passeport diplomatique. Koffi Olomide aza ambassadeur, nde mwana ba Weranson baza ba ambassadeur de la paix. Ale ba to bongo yoko ya obandiko leka na télévision bandiko babuzo ba likolo na yo bandiko kosa makambu likolo na ye. Muto ndima yo azate. Oyo loba nango ata ndeko moko abi ba musicien ba tchaka munoko wana baloba kaka ke ngai naza danger na leki siko nga depuis na longwa quartier la terre ke Koffi pe abimisa pe batu na ye Koffi abimisa ba musicien bele ba Soleil Wanga ba Gibson ba Bourreau o pe lelo ti lelo bazolobela bango mokimombe solobela bango lelo boye na quartier la tende toza boye ndani JR33 ye wana o ute ko sa remix ya nzembo ye pucha. Qui vous a dit que Koffi asila te la preuve ane to moi biso nyonso ye wana Koffi Olomide a uti ko somba voiture na ya cher Chevrolet ya 500 000 €. O to moni ba artiste mususu ba komi ko landa aka sombi mo voiture na ye ya primo ko boye azosela ngo publicité. Koffi alanda mutu te Koffi envie ya musicien moko te za bana o ya bimisa artistiquement envie ya bango ta ko envier bango na nini aussi longtemps yem talakisa bango nzela aussi longtemps yem tapesa bango sens ya vie azana tina ya ko envier bango te azape na tina ya ko jalouser bango te ata na ndoto en 15 jours Koffi akobanda ko jalouser musicien moko awute pa na e tika ko salama te. Parce que ba musicien ba uta na quartier latin wana quel que soit ba exploit o bazo sala lelo ezaka grâce à Koffi Olomide toyebaka kombo arena te yu arena toyebaka ngo te mais Koffi nde muta memela biso ngo awa
que tant que Kofi Falabe c'était prévu à concert na ye na eu arena concert on ezaki annulé compte tenu à Covid-19 ne concert on ezaki annulé ni tété Covid-19 Kofi Ngabe ta concert na parce que atekaki déjà une grande partie à babillé ndenge moko pe lelo tozomona hippodrome de Vincennes babillé est commis presque à la fin. Et je profite de l'occasion pour vous signaler que le même artiste Koffi Olomide, d'ici là, Azosa a sorti officiel. Il y a maxi single naie. Oh, wapi Koffi a remixé. Banzembo naie belé akala. Ba coucou, ba générique à loi. Banzembo ze belo Koffi a remixé parce que nous sommes dans la demande de ba fanatique, na demande de ba amoura bonne musique. Batali que musique ya Koffi Olomide ezaka goût et akasuka la musique ya Koffi Olomide eza lokola vin plus ezo vanda plus ezo koma susu elengi ne bona musique ya Koffi oto yo ba parents na biso ba yokakango biso to yokobo to botami to kutiango to yokiango e bana na biso pe lelo bazo yokango ba koko na biso pe lobi ba osanini ba koyokakango. Musique ya kandeboe nde moko nde toyokaka ba musique ya kala ba papa Luendo ba papa Taboulé musique ekenda nde bongo siko pourquoi bolingi bo changer histoire ya musique pourquoi musicien moko songolo oye ongi o s'imposer na musique oluka o changer histoire ba changer en côté pour musique ko retenir que Koffi nde mutu aza musique aza guide ya musique congolaise et Koffi nde mutu à la musicien alakisa ba musicien kobeta basala minene Koffi nde mutu alakisa ba musicien koza na vie à luxe kosomba voiture à bien kovanda na ndako ya bien ça ne tient à rien te contredire tondima ye musicien oh aza atikali le seul ya génération na ye oh ti lelo azosala succès oh ti lelo azolesa biso na YouTube na ba émission na biso tout na ba miniature elongi ya Koffi Olomide ezangaka te elongi ya Koffi Olomide ezaka toujours wana. Et pourquoi boko luka moto azana na succès na oh moto na ezopela boko luka boboma moto wana ya succès na ye quelque part nzambe pas aussi kiabino parce que nzambe azara jaloux. Ba musicien belé a toujours mona bango bazoyemba ba insanité mais boye bisanga nzembo ni o Koffi ayemba ba insanité o Koffi aloba ba bêtise nzembo nini parce que toyebi ba chanson mingi ya Koffi eza ba chanson moko d'amour parce que nzambe moko bible lobi que Dieu est amour nzambe moko aza muta bolingo lokwa nzambe moko aza muta bolingo yango nzamba sa nini atindela biso pe Koffi Olomide o aza le seul artiste musicien o abi ko conjuguer verbe aimer na batan nango nyonso parce que ba musicien belé balobaka bolingo ba ebi ko sela bolingo yango te ayemba nzembo ya bolingo ondire mutu azoyemba nzembo ya matanga ayemba nzembo ya bolingo ondire mutu azoyemba nzembo ya bitumba boyoka banzembo lokwa bakuku banzembo lokwa bamulerengo banzembo lokwa ba classe tendresse. Par là, de vous comprendre qui est Koffi Olomide. Par là, de vous comprendre que oui, sans Koffi Olomide, musique congolaise est nulle. Parce que ngana bino tokenda ba fête partout tokenda ka. Surtout qui musique a profité fête wana ezaka nango vraiment na tina monte. La preuve année ba fête na tokenda ka. Tout le monde a comment ba senga demande. Ya banzembo wa Koffi nzembo wa Koffi zongisa nzembo yo chabwe mukoni bosubo ka basenga banzembo ba artiste na mususu ato leo bazoche ba makelele ngana leki ngande na zasuki nani soit disant numéro 1 nzembo nini o basi ba chango na fête boche banzembo na boezala mawa na mawa onje mutu akufeli onje mutu azolela mobali aboyiye. Or pas Koffi eza bongo te eza zoyemba ozoka pe maloba zoloba et puis ko yembo azoyemba na okoyoka jamais soki aleki soki so ba instrument non ozoka penza oui o eza instrument solo o eza autotune te bande ke belé bazo tindelanga ba message bazoloba ke non Sylvie Baatis ko hippodrome de Vincennes nango
ye Koffi Olomide asalaki appel epa baminisien nyonso ya quartier la terre abaki kolinga kobeta aya aza na problème na mutu te. Est-ce que fali pa koki koya hippodrome de Vincennes Koffi Olomide boyi mutu te. Koffi Olomide pekisi mutu te. Soko koya yaka na yo. Mais il faut s'en sûr que okoyemba kana micro pamba. Koyela biso te olata so ba pareil nini oyo kosunga yo po yemba bien tozala posa lango te. Parce que quartier la biso so toyebi eza école ya chant. Eza ba musicien ba leka kala ba soleil wanga ba burompela ba montana kamenga ba yebi koyemba ba Sam Chitu ba yebi koyemba ba Suzuki ba yebi koyemba ba bodoka baramba ba yebi koyemba. Oye na équipe oye lelo o mama si aza directrice artistique azo encadrer bango ba Nick Dindo baza ba JR tantôt bazali oye pa bango ba yebi pe koyemba mutu moto ya loba na ta autotune parce que concert so la autotune okota te po mutu a sécurité ozala na akofuye ba kutango zokota yo ano tomboli maboko ba pareil kuna zola kisa kuna déjà caméra zola so oza na autotune ale ba luka kende awa yemba normal yemba na voix na normal nde Koffi Olomide yembaka concert na eza lokwa mutu zobeta lokwa disque kaka ezate ko ye yo ano bandi bisala sala na yo obandi ko bina bina kuna eza makambo ya nzembo ko bine ko ya après toza besoin na makambo ba nzembo to boyo zoko ko yemba talo komi obandi ko balusa loketu ayina suko komo kosa o ozana kosu o te na voe ka okinga na mela mai mama mai kuna ezala te musicien nyonso kuna na hippodrome de Vincennes a mela mai ti concert ekosila yango tozo loba déjà to ça déjà appel soko monye ko simba te ko yate ko yela biso to pousser ba raison o te vous eza bien te fona ba nona mela mai po to boy ba amateur na concert wana to ana besoin ba professionnel ba bon chanteur tout ça besoin na bango du Koffi Olomide azobenga n'importe qui na concert wana te azobenga ba grand chanteur o akoluka raison pousser ba raison qui ancien quartier la te c'est que yebi ko koyemba te azobanga abanga ba JR 33 o uti ko remixer et pucha azobanga ba Yannick Dindo azobanga ba Soleil Wanga azobanga ba ne ba Jordan Kousa. Donc Koffi Fil bobonga ma déjà pour un concert au ezali ya hippodrome de Vincennes concert oyo et ko réunir au monde entier concert oyo et ko faire vibrer vraiment monde dans bobongama pour un concert oyo bozala vraiment wana bozala ebele et bande kopé mususu ba musicien o botikali ba fanatique na bino ba meka kolamuka pour que ba ko sa promotion makasi et côté à ya JB Piana Papa Chéri ba fanatique à JB bo meka nanu kola musa promotion parce que promotion eza ya kolala et côté ba golo faire ego la position eza ko yebana te pour na concert na yo ya ING Arena jusque là tozo kasusu makelele te tozo comprendre te ING Arena ngo ba billet te kami te ING Arena évolution nango eza ndenge nini parce que le 7 juin eza kalate mikolo etikali ya kotanga promotion côté bagolwa elali vraiment bravo na Koffi Olomide pour na promotion kitoko ya ba concert nozo beta na 2025 oyo concert à Angola et Sine Atlantique promotion kitoko concert à hippodrome de Vincennes promotion kitoko et sortie officielle préparatif ya sortie officielle ya maxi single oyo eza kobima oyo eza kobima goat intemporel promotion kitoko et merci aussi pe ba bravo na Weranson o pazali ko bunda pour na promotion ya ba concert na e o akobeta to romo kende vraiment na suka ya analyse biso parce que lelo da linga ko loba mingi te dan kala beta ka beaucoup plus c'était na ingratitude o ezaka envers ba musicien na biso so ba longwe ba orchestre ndenge ba koma ko finga ba leader na bango nde ba koma ko finga ba ex patron na bango eloko wana eza bien te eloko wana ezobo ma musique so ebi ko yemba te na place o bana ko finga président ex-président na yo to pe ex-patron na bisiko wutaki ezala mieux pour na yo o se terre ezala mieux pour na yo o betata siffler et ko sala yo pe bien
tokomi na suka vraiment. Donc merci na bino nyonso bolanda qui analyse oyo. Merci na la première dame d'Orléans, madame Mami. Merci beaucoup na honorable Dan Chanda pour na espace kitoko opesi biso, et merci na King Eganda ozaki sima caméra. Merci beaucoup na parfait parfait né parfait ozaki na infographie. Merci, et merci na bino nyonso o bozo ki temps ya kolanda émission oyo. Ngana bino to suki awa et tokutani prochainement pour un nouveau numéro na biso. Bye bye.